Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Esther La Rodriguez. Nazali wana pona kosala banalyse nanga. Na page nanga Facebook La Rodriguez. Abonnez-vous aussi sur mon YouTube La Rodriguez. Na ye lelo na lombango pona eza na video moko pesi nga kana na internet video oyo ezolakisaki motema mabe ya biso bata mangala na diaspora ezolakisaki motema mabe oyo toza nango envers baninga kilo koso wa mbongo ekoteli biso na n'importe comment yango wana nalingi botala nano mwa extrait ya video oyo après nakosala analyse nanga napesi bino babiso boseka bozali ndamba zala na bino bosabone vraiment na page na ngai La Rodriguez naza wana nalobelaka politique et puis vie sociale ya diaspora mponga naza na diaspora allez tolanda mwa extrait mokie. Mais bon, pas d'amende. Sinon, c'était pour plus d'argent. Partez. Des cas comme ça, c'est la compagnie qui doit signaler. Ouais. En fait compte, oui. En fait compte, oui. Mais ils sont pas obligés, hein, monsieur. C'est vous qui est responsable de vos bagages, c'est pas eux. Vous voyez? Eux, ils prennent... Il y a des cas comme ça où il faut demander. Il faut chercher sur Internet, monsieur, tout ce qui peut et qui ne peut pas. Il faut savoir les règles du pays où tu rentres. Vous voyez? Le continent où vous rentrez. Comme ces produits-là, normalement, sont interdits aussi. Vous devez regarder combien vous en avez. Il n'y a que ça. Mais il n'y a que ça. Donc maintenant, ça va. S'il y en a encore là, non, on va regarder de nouveau. Ça va? Fumbo etikali bambisi etikali nzambe na bomoi. Voilà, ça va couper là. Mais monsieur. Je mets ça. Wat staat er? Donc eza boye bandeko na ngai commerce oyo bato apoto bakomi kosala mikolo ezali kokende osomba bambisa kokauka bangando bamakaku na babiloko ebelebele baye na poto batekeli biso toboye na biso te bandeko na ngai commerce ya bato ezalaki nango bien bato bazosala yango toyebani bazali awa ebele bazosala na bango na calme tango kaka ye na internet ke bato bakomi koteka likolo ya confinement bakomi otia bakosepose makambo na bango na internet awa kotekaka biloko na bango commerce ebebi na batata lokola oyo ye mpe atiki mosala na poto akomi okende kotuta bapondu kokangisa bambisi ya mai kosalisa bato misala kuna ozwi mbongo no ebele ozwi bariske avion ozwi bariske ya corona oke kosomba kosala bombongo oyo baninga se babandaki deja kala bosorganize mpe bolingi kosorganize te mabe na moni eza wapi bandeko na ngai biso toza biso bato ya liboso tobandi bacommerce oyo tozalaka baafricain toza ebele no bacamerounais banigérien bagabonais basénégalais baguinée équatorial bacaverdien kasi baliaka mpe biloko ya mboka na bango te aussi omona bango bakangi bango na aéroport boye pourquoi tolingi korespecte baloi oyo tokuti na bamboka bato te tozovivre déjà na mawa ya nzambe badopte biso na mawa ya nzambe toyebi mindele nde bazala baraciste mais batikeli biso temps tozoévolue mpe pourquoi toprofite na makambo oyo eza important te koteka biloko eza mabe te mais bosala yango n'importe comment te bosorganize. Pourquoi pas s'organiser bateki nyonso bambisa kokauka na nini bangando bapondu bosorganiser bosombi conteneur na bino ya froide ndenge ba maison oyo etekaka biloko yango basalaka botie bambongo na bino botie ekoti na mai eye na poto bofuti ba douane na bino botie na ba supermarché eza plus
hygiénique nanu eza bien conservé ekokóma na lombangu et puis voilà bato bakozala na santé ya bien. Pourquoi bozo empoisonner biso boye? Biloko yo moni solo na aéroport na yebisi yo soni nde nazotala me bato mundu yango bazaka mundu banyaka biloko salite boye. Hein? Pourquoi boningo yo kosala biso soni? Le but est que botikela bato baza kosala commerce na bango na ndenge propre na ndenge calme bokoti bobebisi marché ya balinga ki motema mabe ya batamangala yango wana nakoloba bakongolo te mpo toza wana bangole toza wana bakongo brazzaville biso nyonso tu trois bantu babantu bazoba. Hein? Pourquoi ça? Tolanda so vidéo mwa moke après na conclure. C'est des chenilles. Ah. Je sais pas si c'est un peu vivant. En fait, nee, levende rups mag je dat? Nee, ja. Nee, die bewegen nog, joh, maar... Ça pouvait laisser. Geen idee, hè? Geen idee. Nee, toch, hè? Voor mij niet. Juste faire le papier. Je vais demander à mon collègue. Il va rigoler, mais je vais lui demander. Non, ferme les yeux seulement. Ferme les yeux. Ah, ils sont vivants. Ah ouais. Ça sort dans les palmiers. Voilà, je sais bien. Ouais. Déjà mort, ça peut pas rentrer, mais à mon avis, vivant, ça peut pas rentrer non plus. Ça, c'est sûr. Aïe, 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 aïe. Nico, Maroc, Pour la solution, conclusion, bato nyonso batekaka biloko na bango. Bozosala mbongo na bino wana to boye te. Bosorganize bokoya na bapeyi ya boye te. Économie na bino ezokende pamba mbongo na bino bozosouffrir awa ya kokangisa bambongo ya bana bambongo na bino ya mosala ezokende botala ne babotoli bango biloko. 2. Soki moninga azosala commerce na ye to boye te diversité ezalaka bien. Mais bokopiaka ngo na ndenge atembe te boyebi te nini asalaka mpona azala ndenge wana bokende botuna mayele nini osalaka mpona oya na bambisa kokauka akolakisa bino bokendaka mpe na baculture mosusu neti banigeria bacamerounais mpo bango mpe batekaka biloko wana botuni bango bandeko biloko na bino mpona ekóma awa bosalaka ndenge nini ou bien solution plus facile polisale biango bokoti na google botali biloko nini conteneur eza combien tokosala ndenge nini osorganize 2000 euros eza mbongo commerce eza ebele mpona kobanda commerce na yo na ndenge propre. Donc voilà, tout ce que motema mabe bozo salir biso nyonso. C'est pas gentil. Après boya koloba ke mondela za raciste non, place wana vraiment bino moko. Aza na raison bien aza na raison te. To lera ba déchet bien to lera ba déchet te. Hein? Oh, babo akibino biloko. Boya kana ngo lisusu. Boluka moyen mususu. Voilà. C'était la Rodriguez, très fâché. Non. Abonnez-vous sur ma page, la Rodriguez. Je vous lève.